la télé réalité moi qui télé 50 va pas si ça épée na mona ka bonjour à tous bote on continue ngai bali mona bali pola na bote bébé ça continue na bani awa na awa pona yepo zalo lakso tranquille maman tu as la personne à vendre Busol maga kimi matanga ye matanga yeyo sono gelo busol jamais de kimi matanga donc ye matanga quoi toi matanga te ole toko oui matanga Gonzalo donc ayeka siko gelo na haute église hein ah bon ça place au moins j'ose pas n'avoir Victoria, la Bombaski. c'est mec qui a celle qui bombarde depuis Vanessa Moussa, celle Elle News. Celle Elle News, il y a en personne, soyez seulement. Ah bon, Christelle Mamoula Baronne. Christelle Mamoula Baronne. Eh, comment on lui parle? Nathalie Adoba a le baraté, mais sélection de la presse. Mais boya le bat. ça c'est star azona efi ba kota fali bon ba avion comme il est en non zoé Stop na biso. Jikatalo. Stop na biso. Gérard stop na biso. On a repassé au boussole Pamba. Signorite en ligne, la vie là. Signorite, tu l'as appelé à qui bien? Beaucoup de coup de guerre. Voilà donc. Voilà donc. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Voilà,
On a dit mal, on dit liboma. Na monio à l'occasion ya nani ya Kabose Boulembi. Bon, ça la même réponse. Bon, ça la même réponse. Ça dit ba bengana ngate, ça dit injustice mo esalemaki et toi que na linga musa na musa nanga na longo na tingo ba continuer na da place na zonga na site nanga kala. Na yo pour continuer kambo. La HPM. Voilà. Kuna ça va. Kuna ça va. Na esa nani poto na kota na la esa ko na kota. Tala yepa mutu ba songi. Kuna c'est bon. Et dia na marambo. Voilà. Tala na bango te na moni oyo ko soutenir ndeko na yo Kabose Boulembi ya kopia. C'est que baboli bozana na bolingo entre bino na bino. Ouais, merci pour la parole, merci na yo. Merci na tout partout dans le monde na site na. Là, pour nous, nous avons représenté F victime. Nous avons représenté la patronne de Fali Poupa. Et Babito Lela na bao bazolela. To Kabula Mawa, na ba ope bana Mawa. Ba o bazana esengo, to fete pena bango na esengo. Kabose ada venanga. Ada venanga, ba solo la pe bien na patronne ngai Fali Poupa. Tant au monique a koufeli grand frère. Toro Boyate. Tous à peine à déplacement, tout à peine à concert, d'être le bail bon. Voilà la télé-réalité, vous comprenez quand désolé, quand awa, voilà. Dit que tout soit na bisopé na fait na banda kala, tous à rappel na problème et puis à rappel bien na patron na bisofali. Il y a un monitoyer to Kabula Mawa, to Kabone Mawa, to assister, to banda lobby samedi, le to dimanche. C'est enterrement, biso de Tikali, to fanda kande, to fanda bino famille, bande on a sur internet, ça peut partir c'est mission, to Kabula Mawa. C'est que ba mission na ba jeunesse bolingo ezalaka nango pone bo vandi bozo mela. Non bolingo ezalaka nango mais le rekenda kana ko Kabula biso na bino ezalaka ba question na bino. Mais ma biso mingi na ba polémique, tu vois, attends monsieur Rose. Biso ba réponse pe ka yayo. Ba réponse ezalaka ya biso. Ba question ezalaka ya bino. Parce que yango monesko qu'on a le bit. Tant que nous avons fait le mot, nous avons fait na koti na kati ya ben polémique, tu vois. Mais en vrai dire, bino so biso dozate bino pe bozate. Biso pe so dozate bino pe bosa émission. C'est ça quoi. Voilà donc DA bonjour, DA bonjour. DA ça mon chapeau le bas. Et souki moi Jean. Attends, je dis à Missy donc tant que on a souki na on changer temps et comme ma bête. Donc nga bien na bailo, na tickete. La monde peut soutenir Kabose Boulembi ya Kopia. Ouais, c'est un ami, c'est un frère de longue date. Tu es bani moi kala, tu komanaka, ainsi de suite. C'est un frère, c'est un ami. Depuis ma Big Star, donc tu es bani déjà bandar sérieux. Moi je le soutiens, c'est un ami. À ça la paix musique n'a bien, sans polémique, sans. Quand tu vas créer mais il y a quelque chose à aider. Ba créer que ba créer Banan ba kreta kai, banan ba kreta kai. Bangos. Banani. Bango. Ba kreta Kabose Boulembi. Na mona na comprendre ba balinga Kabose Boulembi te ba kreta kai. Abima sans mombunda. Voilà, comment porte-parole ya Fali. Francis Bissenda yo pena odala mutu pena ya Kabose Boulembi. Pona kabo misi bukambetu yango komi ya ko lia batu. Vraiment, mes condoléances dans la présidente Nabiso, Kabose Boulembi, à Kopia. En tout cas, Jocelyne Mania Mobutu, na Pesio Bambote Belé, Pena Victoria la Bombaski, Balbi fille a de longues jambes, na Pesio Bambote Belé. Question à Ezali que Tolié Minté, Nzamba Pesa Biso. Yepende mutu azuye donc yaya belaki azaki na poto vu que nzamba moni que non ngonga na ekoki ya azuye en tout cas qui sait pas Kabose Boulembi za raté et puis tozaka musicien tozaka ba journaliste Kabose to ya batu nyonso ya nde comme moi trop mingi na Kabose quand on comment journaliste Kabose non nazala pas ba musicien nyonso pas président Fali et pas président JB président Wera na kenara pas président Ferré na kenara partout na kota pas le beso et pas matadien oazo sala mamikolo donc na kenda partout naza journaliste ya mutu nyonso somo na tuni aussi pas de problème so ba elobeli na yo ndeko lobaka ba to ba oza rappeler
Jamais. Jamais. Et ça ne dirait pas. L'homme m'a gagné la Il y a Tabou contre Jou. Il y a Tabou. Star Emani. La Victoria, biso to ba soldat pene ya King Hafle. Ba petit ne pe ba soldat na ye ya King Hafle. Yango tu peux compatir na président Kabosé, nous avons qui problème, on peut toyer, j'ai accompagné mon chef Ginelia qui dit bonjour à Emani. Je dis bonjour à Papi Chako Kashmani, bonjour. Chako Kashmani. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà donc Mehdi l'équipe dans l'emboué. Voilà, ok, la Bombaski. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jemima, bonjour tout le monde. Et le pena matanga o confirmé pena que non, yoko ozala rappeler mutu ya Kabosé pour la mama Kabosé zanga até. Na voyage au Kenya partout. Te za ko vanda bien na batu ko za bien. Est-ce que on a tara o vient en Adjino wala Emani donc to za batu ya les King Fali Poupa. Est-ce que ben nga suke na za mutu mutu. Na mo paika matanga te yonde na ba bloko tu ya Kabosé zanga até. Te to yepeka matanga. Mais est-ce que au Kabosé pe mutu na biso les pe batu nyonso to bazala to zala bien na batu nyonso. Bien o la Bombaski point. Bon ça ka combo hein. Et ka combo là je sais pas par rapport au dope ko peke non Victoria pe la et la parole est là-bas. La Bombaski. Voilà, bonne santé à cité qui est bien. Oui, les autres qui est bien, les autres qui est très bien, grâce à Dieu. Donc on m'a bien, puis bon, ça promet aussi, hein. Donc malem gato au coma. Josmania, Malika, Mobutu. Ah, Josmania. Bonjour. Bonjour, j'ai Mima Go bébé de la presse. Non, matang, vous en êtes single. Oh. Bon, bah, il y a matanga. Pour la libération à Bercy, moi, nous en sommes. Et à toi, matanga Kabosé Boulembio, mais ma banjela ndeni. Oh, à songi nautique. Voilà donc, nous le bon koloba. Na monyo na matanga ya Kabosé oyeko soutenir yé. L'impression na yo. Tous les lana ba oba le l'impression exacte. Tous les lana ba oba le là. Tous arana bato ba discipline. Il faut que tu aies bango. Même mon biso famille les King eza awa. Donc cela veut dire que bien payé. Na Kabosé Boulembi Boukametou. Donc c'est entre nous famille King. Malika Mobutu. Ngaite, wana fo zonga mikopa de ya. Si te pe zonga. Zonga pa de ya. Akula ndeni. Tuna de ya. De ya. Babina zonga pa na o confirmer que Josmania comme Malika Mobutu. Ouais, en tout cas, faut m'en peine avec un gars. Ah, pas. La kimio. Ouais, faut tout la France. Ok, voilà comment Kenango, voilà. Donc, Mehdi, approche. Tozaza, Tosa la Moussala. T'es là, mon réalisateur, dans le cadeau de matin. Papa, bonjour. Bonjour. Gelor Boussol, animateur, il y a Fali Poupa. Tout le monde Yo. C'est ça le problème. CL News, bon. Bien Kayo. Est-ce que dans CL News peut arriver un jour pour l'homme?
Oh, na longwa ndeni. Ça ya bino. Oh, jamais na longwa. Ça ya bino te. Eza biso. Pe eza impossible ka na longwa. Ebe diso ya sita mutu ko longwa pe za ya yote. Non, et le bongo te. Oui, na sala tout molanga awo, tout molanga awo, bije mo longwe. Mais Cell News peut respecter quand même ba norme. Je na sala quoi travailleur na Cell News TV parce que ba futanga na zo pe salaire ba chepe ba tubo ba bi pe Vanessa Moussaou. Yope yangwana na kata msa total la te que au petit aux grandes sœurs au ndeko on travaille d'abord. C'est les Vanessa ba lobby que na Cell News ba départ trop kota ba ta technique ba longa trop point. Bato ba technique ni balongwa cameraman non biso ba cameraman balongwa soit longa zonga akena lisanga suri ya bana Congo kuna longwa kebo non biso ba cameraman balongwa vraiment te so c'est un cameraman na biso mo privé o ezai Gaulois Mayala dans ces cameraman na biso vraiment ba mso bando sana bango ka moi to tester bango total ande ko évoluer malgré to foot mais to ta ne mais cameraman na biso vraiment ande qui numéro 1 auto bandane dès le début celle c'est Gaulois Mayala à soit qui moi empêchement maladie après maladie na habité so comment wapi mais moi mbilinga zala moi ba machine moi ba matériel tous à la ensemble la part Gaulois non ba départ cameraman moi était allé à chemiment pour la matanga ya Kabose Boulem relation ni bozala nango na Kabose non Kabose c'est un artiste musicien o tous à la nemingi na koloba eloko ekoe matanga lelo ekoelie avec to perdre grand frère nae to bi bongo presse pe to tika simate il faut toya to compatir bongo na Kabose Boulem yango présence voilà, merci beaucoup. Tout le temps, c'est un micro et dans le cadre. Voilà, personne n'a pas de personne n'a nga na pisi mbote na nga na ba internet nyonso bazala format ebele o balinga nga Vanessa Moussaou merci à Dishi Mongombe poto na poto merci à voilà boire ah bon bon les libanga o boaka oui nga na boaki nga Roka Miezi le mignon garçon depuis Milouz babi mutasolaton le roi Yazate il y a pas deux comme toi Roka Miezi le mignon garçon merci na Gabi Panzo Mukusata Lolanda biso depuis Allemagne merci à Gelor Boussole un bon tonton wana babi na sima mobutu quoi babi est victime de makambo merci na yo merci na benyo so bazinganga kumsaka yo faut funguer pene faut kumsaka FB on ndeni voilà donc oh zata to baluka na ozongela boire donc Bob Diangana quoi Bob Diangana dit que malgré ton a des contrôles tout à l'heure donc tu contrôler situation Cédric Enko Siseka elle Ben Ngombo japonais Bilambe Belé papa ba Givenchy Owen donc tout bolinga boussole contrôle il faut pena akumsa F victime pour ça la bien il faut la vanne yaranan il faut la vanne Christelle Mamou CL News lekelanga boye Christelle Mamou CL News d'abord joyeux anniversaire. Merci. C'est l'équipe. Ouais, l'équipe bien. Tokum Sinzambe, Tarakaka. So Simbula Mol Kobambula. Que mingi tobotama bango bamsu bakufa. Bamsu souffrir. Bamsu bazana betamo boyam su samsu denga na lo baboye. Bana à l'agonie, bamsu bazu savon ba mai. Et beaucoup tout est ce qui le banco malo mais taranza ba basenga donc faut la passer merci et les cas bien vraiment merci na bato belé oh ba soutenir nga ba belé vraiment la maison depuis Ange Lumière ya Matika Songo sala ya bien video balé de la rue et ça l'a
fika nde toloba loka grande fille ba tupena ba ko kansa ke na anniversaire na yo ba mona ke okoluka pe aussi ça moi et loko et dérange par rapport à conflit na yo na li passe notre to bengaka bongo Christelle Boanga mais azala qui té l'anniversaire j'ai mis malheureusement je pas fêté j'avais pas fêté nga lo ba année prochaine anniversaire na ndé na koksa chiffre rond le wane na fêté wana nde siko soki ke na zana ana Kinshasa to na zana ana Congo bien jour ngo jour nango écouter ana Kim wana na obengisa batunyo so na bika bazalaki important pour nanga mais loko na fêté te na bengisa na o ba yaki wana ma petite sœur basalenga surprise na grande sœur na ngai ya Rose camarade na ye Mosi Nzambe Geti Atar Bibiche la reine 5 étoiles ototonga tout à l'heure à fleur abandonné quand ototonga basangani babino à l'occasion d'anniversaire à petite sœur na bango star na bango de babenga ngai po balinganga makasi petit ato vanda olia mo gâteau organisé te basailaki ba Clarence Mendel ma copine balobi moi copine nga bo moi na Clarence Sindano ma copine alobi ba gâteau asailanga gâteau Madi Mbala na Lyon pa lobi no Christelle faut na soutenir kota ba gâteau ba ya na ba vito sponsorisé siko nga zaki na vraiment bébé ta imagine toi na sala suka sikate na somba pe lambate ba ya zonga ka lokwa na kotika tama biso pe ba o moi mikeza na valise o kotika ra o lati o bimi OK donc c'était ça na bima ba se déranger mbabi ya nga za vrai dio ba mona pena Christelle Boanga j'ai mis na fête été so na fête na bengisa bino ba journée sur internet ba zakite à part ka ba oyo tozala na bango tant na voyage aka ndela msuto to bengana ki na zakana gelor qui voulait je sentais na gelor qui voulait na Bob Molé ma sala na Neko RDC na Mao qui voulait news lobby c'est comme s'il y a plus de départ côté bata technique bazo ou mais la vraiment té bon ya ba ou mettez ba longo ba ou mettez pour un paiement ou piezani bon c'est la seule occasion le cas to na lingalo mambo na te ba départ pa la ngesala te nazala depuis na banda sel nous nazala kana golo maela biska zali alongwa pété golo maela longwa te mais a commander siko nezalaka a gérer ba site belé a ka ba Congo Suisse a ça se fait na Congo Flamme et pas na biso pe et pas na biso côté ne ce qui caméra c'est mon problème ba système na ba machine ba bilo surtout eza goloa alongwa te caméraman nga monteur yo goloa yebi donc nga zana à part 2 personnes au bino boye bino tanga ba kombote o bakenda et c'est tout nga ba départ pas na zalate na zalaka na 4 journalistes et na zalaka na 2 journalistes plus nga la petite sœur nanga c'est tout bon bato ba longwa na moko asala ko ba émission ya ko finga mati lelo makamango esila na non ngai nde na boye o sala nga émission ya finga ma na tikela bango charge pas nzambe omoni ngai na défaut moko ya défaut nga te meza ba créer nga bon na ninga lela pona mutu te so kama émission nge tangi pona mutu ya ba ke mutu na mona bola mutu on a linga lela pas mutu pona mutu te o finga nga mi kumba na mema chaque jour o mona nga Christelle na za micro mona ba no finga donc na comme niveau mona bato ba finga nga donc ça a une importance monter na za micro mutu mo ba chrétien ngai on a so ka chrétien nga so ki nini donc non j'attends finga j'attends répondre parce que donc ce que bito banto zoto bandaka lelo ce que to bando compter donc aux appemé na ngate alors so na bina finga na répondre mutu c'est to comme niveau moko parce que j'ai pas le temps je vais tu me connais ngai na seka ku tous les contrats so to finga na seka na mo sa libala na belle famille na loba boy na belle famille na ngai ba ya ba grand sœur mbai na balanda ngai ba grand frère na ye bambanda na nga baze be na bapoto na balanda ba mona siko mwasi mbanda na bango mo boy
ao swana ao finga déjà madame comme madame mutu ale bamona badilu baolanda ngai na Londres mimi na mosine mimi masonga apesi bango mbote baya kolese masonga baza ebele belle famille nanga bamoni siko mwasi na bango ale azwi micro banofinga mais c'est n'importe quoi non ça là on te quand même on répond déjà bon relation no ezani na kabose boulem parce que babi et comme on dit au journaliste comment na moi relation mo pe na mission na ndé moi man kuku kabose na ba ine lelo te kabose to ba ina ça fait vraiment 7 ans 8 ans passé temps na koti na bani meza na nga en ligne sika parce que ngai année on a 2018 na aussi 10 ans na musa na nga media na bana musa na nga 2010 na bana musa na nga 2010 dans 10 ans kabose za mutu moko mama loba na oh Mobutu libo mande Mobutu na loba donc elle est fort Iloba Josmania Malika tellement moula baron ndimi yango oui nazo kitana e tout est Mobutu yo pe la baron Mobutu oui ngala baron ye Mobutu siko o moni bino siko ba journaliste internet bolukaka ba la peine à TV aux appels à TV mais ce que moi bino ba journaliste singana za na internet na zala na TV mo TV no zana na leka wana na 2012 non na 2012 qui c'est l'équipe porte d'Akite na leka wana na déjà son a déjà na biso mami na pese moto donc wana tozala on a compte primature tozala wana to boza chose à force accélérer wana tozala compte primature to longwa na to koma associmat donc na leka na des as na za TV qui na na presse écrite pour na koma abedi ba koma ba journal presse écrite na komi donc on a journaliste et formation oh la sonne donc ngama polémique ni non on est entre parenthèses ça n'engage que Josmania kabose azavie nanga to sola bien na sala be mission pa na ye na invite so kana mission abenganga so besoin lo babenganga to sola bien tant une nouvelle ya liwane ya king moi j'étais pas king na zana king te mais na non ça là tout il faut na yana quand même quoi assister donc le kutu dans la muki na ke prière na biloko ya dimanche faut na ça là tout na bima mais quand même à pour quelques heures après et puis dans ce qui n'a donc mes condoléances à Pirvier nous sommes là très bien la générique na sur boyoka ki buka mbet boyoka ki na ba bébé ça va boyoka ki aboka na biso ba chroniqueur auto ça donc on a parmi ba chroniqueur ba travailler quand même na kabose ba biso ba picha ba Glody Yasuka donc ça dédicace à moi 2 personnes ba dédicace na sur de na boka ba on bandeli mais bino nyoso na linga bino trop ezanga o ya bino Christelle Mamou bo s'abonner na CL News TV to c'est la bino toujours musala pas trop de critiques biso to finga te biso to sala ka musala ba mbote vraiment na bino nyoso bolanda biso merci Jémi. Voilà, merci beaucoup. Papa n'a pas côté na bonjour. Bonjour. Combo. Comment on a garçon béni Onyama, Soda Kabose Boulembi. Chanteur. Ça moi là mon robot ya bino pour pas sentir que toi là chanteur mais Kabose Boulé. Nga bene ratarate pour la 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 mugana ngoti. Boulembi na te. Na monate. Lokola salaire soda na peya non civilisé azokoka kosomba mbati bodite oyaya azokoka kosomba mbati bodite mbonge o oya mbonge o oya mbonge o oya ma nani akutome mangai atala pariye mokolo nakoya bayambanga lokola yawe neroporo anjili et puis ngana chanter ya Boulembi ya tongo sadi na la vie mo boye alinganga petro oh kaka boseti bonani uta wa vie mo bo alinganga de vie mususu ndo ndeka kabose nde viango me vie na ngati on vie na ngati tongo on présent nga penado abenga nga soda donc soda na epene ya lukuta te sadi nga na yeto c'est presque ba 6 ans. Et bouka mbete bimi comme ko lia déjà ba famille comme ça ba sacrifice pour na bouka mbete te biso to lié te
liwa biso soto mabele to daye kaka donc muto tika libanga zate au final moi sangai ato sekangi à la loi na Londres sanga ah petit nanga personne va rester libanga ah nima bia avec mon solo voilà matangele kindeni ah matangele ki bien et puis na sepela ki na bato ba kotala biso ba soutenir biso de près ou de loin neti na remercier président Fali Potine biso délégation. Monica Emmanuel, Moni Penadea, yango le kumsi président Fali. Ah non, ni était là. Donc bango nembaye ba mtusu ba yete. Non chez nous hein. Tosala ba ndé moko boye, nzamba sala biso. Soki ya kotatu les afo tato là. Donc merci na président Fali, na mo bande ko na biso ko soutenir. Na moni Mani, na moni Boussol Azali, na moni chef na ngai pe DAD na biso zawana, c'est dire ça nga bien. Et puis na moni pe ba bino tout bozali hein, presque bena. Donc on a CPL bena. Surtout internautes. Faut na remercier internautes tout que non sans bango bena biso ma trop. Ça bango bena biso. Remerciement deux personnes pour Flore Makinis pe Azar. Ah nabi ke Flore Azali to beta mamu pe zanat. Pour solo bena mamu na moni legi bien. Ngayo garçon béni, merci na tout balanda biso na matanga. Donc c'est ngaka ba merci. Biso photo pensa ba merci. Et puis ba s'abonner kaka na buka mbetu. Faut buka mbetu ne makambo. Ni tete ya ngombele be to sangana na bango te. C'est une pesa mambote et pas venanga atosikang à partir à Londres. On a venanga tonga Francine Ngembe Joël Sema Kabundi et puis ndeko nanga moka parler na pesa mambote grâce Ndembe c'est ma sœur à moi. Donc nasuki kawana. Voilà ngape na pesimbote na Dani Mouyenge l'homme du milieu na Paris wana na pesimbote na JB Koumaluta le vrai pétrolier na Dallas na moi sous Johnny Source na Paris mon vieux Roger Kosama levé qui bomba depuis 1000 km kaka na Paris mikolo ba Paris ya ko ningana parce que j'ai maïbé les gros de la presse congolaise na do kota ba vie balamuki ba komi talebe na tsabino wapi Gabi Sanafu na Paris boza ebele Tali Botalima la Belgique. Ah, la Charlotte Botalima. Bah gros bisous. Flore Makinis. Bébé Boni. Bien j'ai mis ma Boni. Sélection de la presse, est à un niveau. Ah, sélection baza bien mi sélection de mi de matanga. Kimina ouais. Kabose bulem. Na monyo pe a olati ba noir yo le na kabose. Relation ni bozala nango. Relation à président Kabose, à mission na bisosi. Atala mona mboka président. Donc to yo kabola nae. Kolo on dit on tourna mingi soute point. Tourna ka tourna trop. Ngazanga image ta. Azana na sentence be on cinquantenaire. J'avais moni. Awa. Ah. On matanga vie moni, le peut écouter même pas Kabose. Nazala na. Voilà quelques remerciements là bas moi deux personnes pour on dit olingano pena koloba mingi bote na ba micro mais moi so mi micro balisko koloba. Baloba so likambo za génie, maboso likambo ya toloba nene. Merci beaucoup na peska mbote na ba fanatique na ngani so balandanga. Et puis Lux Pereira et c'est tout. Donc Picha yo net to na mo ka to succès na yo. Eh papa Ozayawa voilà. Ovanda Okangisinga et moi télé-réalité comprenez-nous place todo les kaka comprenez-nous ba internautes de partout nous sommes là na EHP avec votre émission Micro Libre avec moi Jemima Ibele le gros bébé de la presse. Voilà papa. Et fallait que tu aies lunettes pour le bas. Bonjour. Non, on a Skembas kilo d'Afrique, monde ebi. On est musique à la Timanga ben apesa bela mbote aske. Fiston Timanga. Fiston Timanga. J'ai sali donc Fiston Timanga place aux mbote non donc voilà. Aske bollier. Tolier là. Yaya la matanga, oyo compatir. To beta masolante. Toi na day, ya Ignace Boulemba kufaki. Et outi mikileye. Voilà donc wana bomoni c'est à l'occasion il y a Liwa il y a grand frère il y a Kabousi il y a Kopia Kotumba yango bomoni ba artiste musicien ya Fali Poupa wana bomoni Emani bomoni les DA Dino Lia qui a ko soutenir Kabousi Boulem na compte ya Fali Poupa F victime a ko soutenir ye bomoni pe susuwana ba askeba ba musicien ba artiste ya Kabousi Boulem ya Kopia Kotumba. Donc ça n'a rien à voir, EHP Média, hein, donc avec mon boss, EHP Média, voilà avec mon boss.
Maman GH, voilà, la zengeli Cardan équipe Bumba, voilà, Olobiango, voilà. Voilà donc, merci Nabino Soubouaki de partout, Nalobi. Maman GH, maman de cœur, maman de tous les enfants. Télé-réalité, tant que c'est comme ça, c'est l'ambiance comme ça. Merci à tous les gens qui sont branchés. Pour moi, télé-réalité, parce que mingi avec Mehdi, Mehdi Kwadi, Mehdi Ngwadi, donc Yewana, Mehdi Ngwadi, donc caméraman, la rappelle image qui toque. Mehdi Ngwadi, nous avons confirmé les sous. Talib Talim en Belgique, notre oncle. Des gros bisous à toi. JB Koumalou, tu es le vrai pétrole de Dallas. Pardon, ok. Voilà, Dani Mouyenge, l'homme du milieu à Paris. Moi aussi, je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement à la présentation de Monica Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme riche, la Botifa, maman Mokondina Bango. Voilà, Francis Bissenda, la moni sous Francis Bissenda, voilà, master Nanga Kat. Voilà, bye bye.